Mais rapidement. Oh. Na moi non moi ça va là bon Dieu. Oh, na la musique. C'est Léo na média en ligne qui a mérité trophée et moka sengi fati APC trophée par rapport à musique à ça na mboka Okosi. Oh, est-ce que trophée parce au moins que na bisa bino trophée à la qui sera biso na balabala à sombango na aux États-Unis. Ils sont là trophée sans cérémonie. Et comme on senga fati au sali le côté. oko imiko beta kala ti lelo binisa ngaba. Na orchestre wera. Voilà, chers internautes, qu'avec votre humble présentatrice, grâce Mako, l'autre m'a appelé la bouche électrique de la presse congolaise, Babi Kinshasa Barumbuto, Tambola, par rapport de l'Ukelabino, actualité, vous allez informer na bateau Baïbi Moussala. Et aujourd'hui, nous avons invité dans ça trop spécial, mais avant d'abord, on a présenté Bino, invité dans déjà, Babi Kenga Kosa, Bino Tenalo Bino toujours, Makambo est vrai et sûr. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Kissinzora, donc l'américaine. Oh, binonyo surtout bolingaka na yende to beta masolo etali par rapport au binonyo boyebi. Ouais, bonjour na batutu bazona na biso do batutu babotama lelo. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Que du bonheur. Ba longue vie na bino. Nzambe abati na bino. Merci beaucoup. Là, je profite aussi à l'occasion napé ça ba joyeux anniversaire nanga na Winner Ezeyama, donc petit frère chéri, des bonnes choses, plein de tout, donc bien à monde et landa yo ventura boni ba faire boni musique. Ouais, bah faire réseau qui n'est pas bien, donc monde n'engeza bloqué na Covid-19. Oui bien mututu ana mututu ata atoza Shakira atoza nani mikolo concert zate partout bon écoute penate la musique bon écoute vraiment donc mais nous avons ça va na côté na futur président Apocalypse Bella donc dégâts matériels na dit de mbala lui sur Mokonzi donc bazo soutenir générique dans la détermination na bien générique dans la détermination pour nous ça film quand mité rendez-vous na Trace TV quand la minute non c'est là bilamba ya maison il y avait Ea bebem Ea tolata na ça la film oh tout azo bimisa disque na yé janvier février abisa générique na yé apika na détermination apika na détermination na ça film ya na sina iba musique to babetaka na iba ngotu na vana orchestre tout na yebi na mne babetaka na yebi ne si babetaka ayebi na yeba wera ne babetaka na yebi babetaka kaka mais bazo mbalo mama na film bazo pena film ya film Viens oyebi bango nyonso nde babetaka otambo na orchestre belé pour musique nyonso de atoyoka ba générique ba eli biso ya modèle tout toyoki mais na comprendre te détermination yango zo la biso ekoya na ndenge nini pour lobi ba se préparer pour beta bango na façon nyonso na beta bango na clip na beta bango na clip na beti bango susu na générique cri et ça na ba danse nango cri et le ba scénario danse tout ça na kati cri ni sur la kati pardon les danse nango non ça film ngana ça pour film non ça biloko za ya kala comme film on a sonné ban XOR so tant ba pesa miki ba 80 kg pelele XOR to koti na parler nenga ba na kota na parler vraiment mais on na parler rapide bata film aventure e ban so film ngana wala na baba Michael Jackson za ko sala otaba thriller otaba bed otaba film Jerick Eloba nazala na 4 comédiens ba na kachwana nazana mama Mbalo Sombo nazana Brifi nazana mama Alinga nazana Pulu o a remplacer Pululu Pulu oui bien oui na yebe oui Pulu bango ba retourner révision et scandale taka to répéter ba to non répéter ça fait 3 mois to répéter quand vous êtes trop tribal Ventura pourquoi zuika ba comédien ya commune est-ce que Pulu va na commune na Barumbo non Pulu va na epanangata pour la vendre commune ngate mama linga va na Barumbo ta na slingi bango parce que
batala ki générique nanga bango mona télévision mama linga akota ina studio tant naza ko beta musique awala nanga abi mwana nga fana kota awa bango moko ba soutenir nga ça nga bien mais naza ba comédien pe ebele ba camarade nanga na ba fisto sei na ba video loin na ba sundiata so na benga bango benga bango tu ba yakaka ba kana film ba kana film ba jeru ke sila raté wana ba jeru ke sila raté o me sila raté yangi ma tala atala to sa émission ma jeru ke sila raté. Merci Viendora, parlons de la musique congolaise ndezo kende la na bando beta makala, comment tu trouves ça? Musique kala leki ka biso lelo moyen te biso lelo to sa musique ba avancer to comme landa ba Nigeria katuba to comme landa ba Nigeria to comme landa ba Tanzania o ba beti couper de kale ba beta couper de kale ya ko so to beti seben to beti pena générique de musique congolaise salaka ngala ko landa te po ba yemi na français ba yemi na anglais biso to yemba na anglais non to beta musique oh papa tika ki biso papa Lutumba rumba na musique Koffi Olomide grand prêtre musique à Congo abimisela biso tchacho malgré faire boya tchacho yango ne makambo mais faire beta kala yango génération tchacho kufaka te beta yango nde musique Koffi Olomide biso rumba congolaise Koffi Olomide bravo pona e tchacho faire ko beta ko kaka sala choite ata boyina yango ezakaka bon asa beta ngo déjà asa beta ba petit na biso ba changer ba inosbi na monique ça OK bien ay mal ko gato business ça ko yemba ozo beta musique yango mais ngolinga le bele ozo expliquer bato gato business maki azalaki awa pembeni nanga esika ke tokabwani nga na ye ba petit lelo o ba ye o kilelo ba anglais ba français non ya arabe ko yemba français ta bata bujumbura ba mamno na bango le memba ki portugais bata free d'ici ba yemba anglais ba espagnol ba ke n'espagnol ba ki espagnol ba américain ba yemba anglais pourquoi tu comment complexer bo et pas tu comment boyer un chinois moko ba binisa mona che ukupana sha pa ukupana sha akupana sha to bina ngo monde entier ya bon tu to bangani Jean-Jacques Panya Bogar à Genève, Yaya, I love you. Babi Bogar à Londres, na Kinshasa, ya Robi Vomba display en couleur. Nepso yana nga Robi Vomba uchi poto aye beta Facebook tout langani. Na mona ke na musika na photo bima mabe. Via na bo. Via na kitoko. Ya ko mona mwasi moko bote kutana na Facebook. Ndege za kabolinga na Facebook bo soli. To kutana na ninyo. Na kitambo na station tozaka na ye tolekana tobunga ya na ba telefone wapi yo ezani snap ata snap ba ya lekisaka ya exagérer to mala tu so tale mais quand même ça va mais ça va autant no beauté mais ça va ye prendre nga bima wana yete bongo lo nyona buto wana ngota to bo so la ne nakoka soko nde monstre on tabelisi yango yo. Merci beaucoup Vienzora. Ba petit na biso ba betaka musique na biso ya Congo ba betaka musique soko eko sila raté musique kitoko ba vie ba tigela biso. Merci beaucoup Vienzora. Tozaka na kati ya musique ndingo pesi différence olobi déjà musique tchacho déjà Koffi Olomide nda memela biso na 1960 ezalaka odemba non obande ko beta. Est-ce que okopesa biso différence ya tchacho na nini rumba ode speaker no grâce muke. Voilà cher internaute ya mouvement nga président nga zaba don tete pour na Vienzora et ate ko président tete nga don ye vice président. Merci beaucoup ma chère internaute ya Masaki TV officiel na ye a pas de blessures à expliquer ngai après sa biso différence ya rumba odemba na rumba tchacho donc différence na bon merci beaucoup batutu bola na biso eza ba style nde to benga reggae tchacho odemba eza ba style donc tchacho za style mususu odemba peta style mususu donc eza ba style. Merci beaucoup. On comprend déjà la biso pe ba reggae zali hip hop zali tout ça ba style belé world puis tchacho ezasko mimi o rumba o vena biso Koffi amema mingi ya wane tchacho
Vous comprenez? Au dembezaki babilo so affaire so tabula OK, na va faire le tumba. Vous comprenez? Voilà, donc ils ont un style, il y a une séparation na kati ya musique. Donc on bet un bon style. Oh, on peut na salsa, hein? Donc on peut na jazz, donc ba style les amours et belé quoi na kati. Merci beaucoup de Blaison pour la réponse d'ailleurs vraiment ça dit que bato belé ba ota la biso ba comprendre. C'est le plaisir énormément à Mimi qui j'ai des bundes. Merci déjà pour na bakoli yango. Nazongeli Venzora muke Venzora. Malgré musique na biso est comme trop de complexe ba makambo belé babi complexité mais balingi ba comme international. Par rapport ya musique ndenge zotambola na niveau ya libanda lelo komona Fally Ipupa Aigle azui trophée ya nani ya Afrima World donc on a habité sokolo bani nango bon on a habité hein musique ndeka bako na biso kala baloba ba fila so lutumba musique ezaka na frontière te ndeba balingi international na biso exemple mona oto peso chinois na betela biso musique mo na biso tout sepaka nango to bina yango musique za na frontière te ete que so beti musique bondo comme international o comme appelle na chiluba ki Congo na biso to mona pauvre Lwambo Makiadi papa so pe a son âme azo beta meke dandile mindele bazo bina bazo sepela bata mon Congo te on se reprend. Donc, dès que tu as musique, il y a une frontière. Et là, on a biso complexe. Ming, ceux qui ont un danger, ceux qui ont un français de danger. Non. Kaka ki Congo, Oyochi, Luba, ki Mongo, au collègue, on peut la TV5, au Betty, Mutuashi, et quand il y a un peu de monde entier. Les musiciens sont complexes. Tout ce qui est Kolanda Bango. Ba Nigérien, ba Tanzanien, ba on est voilà en Arabie Saoudite. On est voilà sur le Fally Ipupa du Cap Bravo na yenga zo beta bango zo ba trophée et puis Fally Ipupa a tu osala njema jaloux. Falo moi fala ça na kati kuna. Azu voir il y a papa na biso Madilu à côté ici. Azu guitare à Lwambo à côté ici. Si le tour na musique ba papa, tellement bimi guitare comme tout ça c'est Merci beaucoup Venzora. Là j'ai dit un grand merci à Viron Tambijika qui s'est autrement appelé comme Africa Design, comme Africa TV, on a pour la décoration intérieure et extérieure. So lingo kutane contacté grâce Makola ndé ako indiqué bino vers Viron Zambi. Comment on a lelo Beyoncé ko inspiration ya Franco. Inspiration et musique. Oui. Ah, Beyoncé. Wani Beyoncé. Olandi yo moko. Inspiration, il y a musique à papa. Musique à chose d'accord riche na biso. Et la biso ka complexe bon biso. Et puis ça peut mbokapé. Mbokapé. Faut ministre qui tire art. Atira biso pop bimisaka biso. Et que ça la bien bimisaka biso artiste né, ça la bien. Ah ministre bo bimisaka biso. Letinga nazabo na makokite na sali nzembo na ministre tiango poa o tiango na ba chaîne to ba trace o tiango musique congolaise ke liboso ni la bangola na ba Côte d'Ivoire basala en tout cas ngana ngoloba te batu ba mo ba ni monde entier bien sûr a inspiré ba makamasa la micro na musique papa Lwambo beau niveau grand star bien c'est beau niveau siko ya ça batu na RDC de dans la monde la musique ton numéro 1. Il y a surtout la musique qui est chez Batete la bête musique il wa qui est chez ba Congo yoka musique ba Congo ba zombo ki ndoki chez ba luba ko lobate mutuashi qui est chez biso bangala kuna ba teko na biso surtout la musique o ka pa bon nyoma mama bonyoma mama mobali ya monene pesa ye mwasi ya monene basala libala basala makama ya minene bonyoma mama bonyoma mama bonyoma etana so chonga bona TV5 scandale otutu ba bonyoma ba mindele tu ba bonyoma ezaka biso moko nde complexe mtesa la biso. Merci beaucoup Venzora. Alors on continue toujours avec Venzora. Nalisa na question mon ngena poser par rapport ya makambo ezoleka. Mikolo makambo uti kokomela mama biso chala mwana par rapport ya chanson na ingratitude na yebite yo yoka kintembo na yo poza na oreille musicale. Koyoka yango donc elobela ki onini la chanson. Elobela ka respect na mokonzi quoi. Il faut respect na mokonzi. Respect na mokonzi. Malba maman yembi wana vraiment mutu to comprendre. Et ça la maman obomba te aboyete. Vous comprenez? C'est la première fois ngaki sinjora maman botingai a Mongo.
papa botinga a Mukongo, papa botinga Mukongo, maman botinga Muluba. Quand on a bu ça, Luba, on a bu ça. Première fois, on a Muluba, Muluba. C'est la première fois, on a botama. Oh, tu vas tribaliser ma casse. Balingana bango bango. Ce qui est côté de la makuna. Oh, bango chiruba chiruba. Ok, na itaga chiruba chiruba. Mais dès que mère yembi, mon a et comprendre. Mon a tiré on le batté, batwa yo qui tient votre moko, ba comprendre. Babi ka respect na mokonzi. Il respect vraiment na mokonzi mboka. Respect ezala. Toi artiste, toi ça ka kamna so to ko sakanaka, to yembeli bojo seli bo mena mokonzi te quoi. Wana garant de la nation, autorité morale. Babi respect na mokonzi. Wana mokonzi mboka respect ezala. Babi yemba mamususu, tout ça na ba limite quoi. Moi maîtrise ezala. Wana za mokonzi mboka. Respect vraiment na mokonzi mboka quoi. Wana mokonzi mboka. O avant o pena zo bunda na pomboka vanda bien. Comme stable. Comme stable. So ne so depuis Mobutu tika venir so Kasai. Ngana mona Kasai na villa. Banda kabina ti boulevard depuis Mobutu tika ti lelo jirana lelo ezaka shooter. Ba vena ba Lambert Fuchi ba kanga ba station wana ba tombal bay pour njela la shooter. Facha zo bunda kuti mboka bien te. Banjela ba itaga o wenza kabambar. Ti o mazanu njela ezaka te bana Mobutu tika ngo. Ba plateau ba Mobutu tika ngo. Ba isoki wana ba kotaba junior yombo wana zeki ba makadam de facha sana mama na bulo ba bi respect na mokonzi. O kapena respect na mokonzi. Respect na manzima na soto sala respect na mokonzi. Yango ngani na vandi a. Non, c'est la maman la chanson. Démarrer dans mon compte. Il faut que le président de la République. Les monsieur tout le monde dit que même comme américain. John Biden. Il faut repousser mon compte. Il faut repousser mon compte. Il faut repousser mon compte. Tu as mon compte. Tu as Fati. Démarrer dans mon compte. Moi je suis Fati. Je m'appelle qui sinon tu serais de Chilombo Antoine. Oui. Oui, oui. D'abord, on va comme Trump, comme Sarkozy, comme Babi respect na mokonzi. Tu as un vrai président à Moutia Malamwa. Soit qui président Moussou, Matcha Monde Batigete. Vous comprenez? Il y a le bien Yembaki, mais encore expliquer. Matcha Monde expliquer, mais c'est bien Tenzemboana. Mais il y a des déceptions et belé, na ba musicien, ba toi bimi sa o chala, mais j'ai 30 plutôt. Après zongi c'est là ingratitude yango salté. Ma belle mais j'ai 30 ça là. Côté na maramba bon. Ah, mais la cosi. On n'a pas 12. Avec ce 12. Mais j'ai 30 au sein, mais j'ai 30 semaines. Le peuple comprend. Tu vas comprendre. Il y a une vote dans la musique. Il y a une vote dans la musique. Moi, je vais dire que le Congo, il y a. Et ça, on a présent, on va voter élu le côté de ce qu'il y a dans le Congo. C'est la vérité. Au nom de Dieu, Boussouto Tchaba voix, Babarumbo Zaïtou, Pessimbo Boy. Le peuple d'abord, moi, n'a papa. N'a la faute été. Papa, le mec commence à dire le peuple d'abord. N'a la faute à Fatite Nambogon. Président, la faute à CP là. Tel que comme président de mon CP là. Tel que protège seulement le monde de CP là. Vous comprenez? Donc, tu Tigaka, maman Olobino, bien, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Mais peuple congolais linga avant mon mboke bongi faut to ya dollar nano ekita faut izonga na to normal facha kuchimbongo mabe facha kuchimboka mabe ya salimbongo te mbongo to le facha sali yango te keba foye bakangu mbongo to za ko le facha sali yango te akuti mbongo wana akuti wana ayeka mingi te ya fati. Il y a un respect na mokonzi. Respect na mokonzi. Facha kuti fra congolais a sala yango te. So ka saki mbongo na ye. Dès à présent so ba na RSM Mobutu saka Zaïre. De tonga toloba. Facha kuti mbongo na ko pese fo côté wana te. A kuti déjà mbongo wana déjà épargné longola mokonzi na makambo. Ya mbongo ba fra congolais no ndenge mataka ndenge za rango stabilité a sala yango te a kuti yango. Sikoyo. Toyebi kaza président. Azotala azumboka ndenge nini yaya biso to ba congolais mutu to kota na politique to yebi yaya zumboka ndenge nini fati nokeleke mawa elo kali bosa sara no ida biso classe ofele to betela Fatima boko vraiment Konzamboka merci papa c'est que tu Antoine puissant très puissant très puissant
aumela seko na ngwende na ye deuxième mandat tout ça azana no ateno classe ofele ya ezalate na RDC bana botama ezalate Tshisekedi wa sena na Congo classe ofele tika yebini ba maman bazo muka ko choiter ba lo sambo ba maman na ba papa ato so ma idée moi mais azo tala na ndeto zo kende température ba Covid-19 moi crise ça so pena mama Covid era to futa mettre toute ta courante wana za le peuple d'abord koya makamba passeport vienzora donc passeport lelo ezaki pour mutazo ngo ba 350 et puis ezoma ba une semaine mais lelo passeport est comme na $9. et c'est comme le prix hein na $9. Oui non na ebilante na yokaki na ebilante c'est bien et ça déjà OK c'est un route bana ba passeport biso to ba passeport parce que pangala l'homme à la Rolls l'homme à la Ferrari motema les eti lokange patron kapangalos ya Robert yonde makambo quoi yonde zero yo note au petit na au petit akati tozana yo petit na akati au petit na palais vers Robert au petit na yo akati na bige walo balo pona akati au petit na yo yo petit na akati obela mo ko bisanga obenga nga bona za studio vers Robert Merci beaucoup Joe Bakali pour la présence. Vient de représenter Bisso Vice. Mais où est Zana le bon qu'on a Dirkab. Dirkab. Veka nangayo. Osegini Dirkab. Il y a mouvement. Il y a mouvement Dirkab. Section. C'est qui n'a le bela Ventura. Dirkab. Parce que j'en ai 7 Solanda. J'en ai 7 café au lait bio naturel. Si. Makengo peinture maître Coré Massamba, champion Wadon à La Rochelle wana. Papa yaba Diogo, champion Wadon, ma belle maman. Yaya. Irani Villa, Nalela Fort, Doré Mayani, Babi ya Marie-Hélène, Linongi, Nazo Kenegwana Bandal, Oumela, Ameshalembe, Poto na Poto. Babi Moutana, moi, je suis dans la boutique à Kitoko, dans la ville à Kitassa. Et c'est un bloc original. Marie-Claire. Linongi na école Saint-Michel wana na venu sur la quoi ya jeta ba oba okuta ba capiche ba complot ba vêtements ba jean ba basket ya original anti manjo Marie-Hélène Linongi umela seko na seko nzamba protéger elokanga kisinyo na koloba malade ma be Covid-19 ya coronavirus mosika na yo mosika Marie-Hélène Linongi bokota kuna bana kin bana kitambo bana kimbateke bana nzili bolinga kolata bana ngingiri bana barumbu bokota na boutique za moko MHLMB poto na sundi na coin ya njeta baoba école Saint-Michel. Merci beaucoup. Dernière question na Kisindora nakala komona bolumbo eza ki sacré eza intimité moko boye o mutu mususu akomona te loboza mobali na nga to nazala mwasi na yo mais elelo bolumbo yango ekomi kaka boye et surtout na bastar congolais nayebi te soki vendi okoloba nini eza pasi na mawa eza pasi ngaki sinjo kanye na sabe kio dalekaka senga pardon na limbisi de A à Z. Et ça va délire. Au moins le monde évolue. Tu as une vitesse Android. Téléphone et ça soit ma caméra. Bon, la pembanga la chérie na yo. Azana lubumbashi yo na kin. Aye bolani mbanga bota la rata et ça moi bien. Tu es prudent. Et le canon le va pour essayer la thé. Et continuer. Et alors on peut que ça pédé qui pédé le aussi la thé. On peut que ça pédé qui pédé. Et ben né. On peut que ça pédé qui pédé. Et surtout à côté d'un prêtre né. Abim c'est là qui me. Alors. Donc le problème c'est awa et ça cœur. Et là non le bas on m'a sardine il faut na kina baro fona sardine somo na mutuna ngo nambe mutuna ngo etira na Maroc basaka sardine na Rabat na Maroc na le bas pour na bino esilate mon bal toi en France moi ça en Suisse moi ça na Lausanne il y a ça na Dijon moi ça na Canada il y a ça na Lyon et Zara a tindé la libéré natala chéri tindé la sexe natala chéri to sata na téléphone et si la langote et le conseil na opé sandé Geneviève malonga bozolo nanga to FL Binjuta parce que mon kendi longue jambe ya Christophe Mbenju ma copine privée aux alabel zama batela yo to kataka mitu to tiaka bilongi te ano elando masi ya diko ndombasi ma copine privée
velanga wili lukanga leve kundulu tokataka mitu po atana pekisi bato akotika ya ndengwana ya lokwa na peso exemple ba pele batamula ndenge ba pele bakendaka Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois Nzambe ya loposo okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to pengando Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na filme. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret, c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Et Guilain le Bourgeois pour voir l'opposo. Oh, pour vivre parce que pour avoir besoin, ils ont fait place dans mon corps. Pour faire une benda beauté. Olingi benda benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille à bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à Kimpese, Bandouville, Matadi et à Boma. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Yo somona peda peda kebo so peda kedebo peda bongo zakate peda bongo dawate ato pekisi ki peda bato tika dialo kama mama android bato tika bato conseil na pesa to sala ka bona ba video to filma kaka to sala so to ka so kaka mitu ponga pa na conseil bato ba tika te bato le seul conseil na pesa bato bo saka mour na téléphone et ça très bien bo vandi bo so sala mour mais yoka to kataka mutu so to na téléphone ba ka téléphone donc ce que ça la boye tout ça ka boye na posa c'est sur moniteur suka mutute ba plano yango ba plano soza moi si otie chéri mabeno yango Paris musika ya kitoko mkoloko ya po ata mtelinga publier elongeza te on fait a publier pété o wanga na yo conseil no pesa bato to tika tie to tika ko sala bongo te to tika te to sala ka na téléphone to sala kaka moi mais téléphone na se téléphone ka na se kata kaka mutu po ta la pesi conseil ya mutu tika te ya mutu tika te téléphone vitesse android yo na États-Unis ngala Congo to na président wa Lubumbashi ya to mona na téléphone na mitu bato ba sala ngo na mitu bato ba sala ngo merci na chanter robozo mona o abima kalame mikolo na bisio triple nationalité abotama na France aza congolais noche ya ridi noche maman na chasso sali chéri na ngana tshela ka motema betaka noche officiel page ne bokota un beau gosse congolais ayebi lingala au solane très bien ayebi français à côté des États-Unis y on a zoya Yona tozoya yewana shirina ngana tela kamotema noche tela kamotema shirina ngana betela katolo shirina nga komisanga na suka noche shirina nga noche noche sali mama na chanson maintenant na wal kamaya maintenant nous ndenge to soutenir noche na soutenir yo seko na seko 100% fais-moi confiance et puis merci na bato tout bolingaka héritier wata na be ngande na zala awa na sala epa wata ndo mona ngana na mufuma na ngame na sungaka ye na sala kana ye na sala wana za wana boss life abimisi désolé et kangi na téléphone mututu eza est-ce que na ba désolé yo mo yebi tu mo to bezate eza la kata mi ange mi demo ezoya bocha epwa bocha wata poa ai moyembi ayembi aza artiste congolais bolana yoko zaluka Rafi Tumbate omone Rafi to balala la 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 yoko ya balala lote esi sabatu esi omone Rafi Tumbala Karim Okonzi Nzambe Karim Okonzi bien Karim Okonzi bien moi bien intelligent moi te Karim Okonzi moi bien Karim moi bien ezali lokola ba bala ki wana wa de boka bwanga ya bien de bango wana Karim Okonzi moi bien mais Rafi Tumba na mwana na mwasi balala bongo te na mila musique na mwana te amataka mwasi aleki la teva kichasa tuli muto alingi azataki na nzela mai yo vrai ya finga nga fo chéri ye vrai chéri oleki na teva kichasa ata honorable ministre monyote ata baluba ba otonga ba imebe ba monyote bo so voyager ke ezaki na faveur honorable ya na nzela mai
honorable tina mwasi na nzela mai ba veza que honorable ba pacho pa na tina mwasi na nzela mai abika mwasi to kufa bore ke kufa na ebite bonjour na vie na Willy Moucheni ko mboka na lela fort merci I love you. Bonjour na Aboudou Sama garçon de chasse na Lyon. Bonjour na Absa Kapulu Tamashida Azana Dubai après Turquie Kinshasa. Bonjour na Baby Black na Istanbul wana yone makambo kwa. Bonjour na grand frère nanga Claudel Mavanga balobi yene makambo kwa. Gelor Mampuya yebi savie nanga Claudel Mavanga on est ensemble. Tozana Claudel Mavanga balobi yene makambo. Le monde est à toi. Merci na Sims Kabengel, l'homme des immeubles. Merci na Zegaluzega, prêtre. Zegaluzega, prêtre. Yale Moke Mokulut, l'homme en cravate. Merci na Maître Blessibé Kwasega, del coach olympique. Merci na Banita Ziligno surtout. Ba Congolais tout bon na poto. Nzambe boma mindele bango ba na corona. Batela ba Congolais tika ba noir. Nabi ba noir tout na ba noir américain. Na ba noir en France, na ba noir en Belgique. Ka ba noir kaka. Mindele bango moko beaucoup fera cop na bilo mosali beaucoup fera cop na mosali faux cop ya comme qui sinjoka kene poto mala di mo boye héritier wata je t'aime beaucoup héritier wata za respect et puis merci beaucoup na nani Kofi Olomide tozala ki na mesa maman 40 jours en tout cas toleli maman kitoko vieux plein famille Olomide bakundi maman très bien tala tato bosan le passé donc na sepele comme on na messe Kofi à la chérie n'a pas été. Elle est belle. Kofi chérie à mon thème. On est à Mamba. Il y a chérie na chérie. Merci mon chéri. Comment tu as amené Kofi le midi c'est mon chéri. Na la route na bien chéri na yo moi. En basket c'est mon moi la tête na na griffe à sali micro ya. Vraiment tu peux ça Kofi le midi. Chance. Toi ta garaba didasté ba naïkité to boyeza bien. Oui, tout le monde ba merke ba ta Jordan. Ba merke ba ta ba griffe ba pate wing ba merke ba ta ba griffe ba Kobe Bryant ba olata ba ta ba James Harden ba merke ba zota ba griffe ya ba Shakira na bango kuna ba nani ba ta ba Beyoncé ba zota ba griffe ba Kim Kardashian biso tout toi ta griffe Kofi Olomide double na ba ta double pardon ni Kofi Olomide to lata griffe wana KO bongo to lata griffe ya Kofi Olomide et ça biloka original mindene ba proposer Bastiri ça danger va proposer Kofi Olomide ngwanjute to la ta famille que ça la bien merci nayo déplacer le Vindura comment na lelo sele yo est-ce que moto asel makambo bien ko senga trophée ou ba pesa kande ba pesi fali pour pas boy c'est lelo na média en ligne que azo mérité trophée ye moka sengi fati a pesi trophée par rapport à musique à ça na mboka okosi oh est-ce que trophée parce au moins que na saka bino trophée à la qui saka biso na balabala a sombango na aux États-Unis yusomona trophée sanga cérémonie et comme on senga fati au sali l'autre côté oko imiko ebeta kala tile lo binisa gaba na kesa wera guitare yem tabeta te wera mutasala kriwana c'est le oza confirmer so bomé quoi na pas trouble l'esprit. Merci beaucoup ma chère internaute ya. Des fois la minute à la carte ya ko s'abonner, ko aimer, ko commenter et surtout ma vidéo bo bombarder. Bo partager yango ça la chaîne na biso et kende toujours liboso. So tali ko tala carte. Donc au commenter, au partager, au aimer pour ça là énormément plaisir. Là j'ai dit encore merci à toute ma famille, la famille Makola, famille Moutara, la famille Ibonsi que la famille Bokete. Donc un grand merci à toute la famille Nzambi. Là je vois Junior Nzambi, Viron Nzambi Jika qui s'est autrement appelé l'artiste à plusieurs styles. Bob Nzambi Sakadika, en tout cas on est ensemble. Plamedi Makola, Ketia Makola, Jérémy Mbala ainsi qu'Adjani Vitoala, mon grand frère propre. On se retrouve à la prochaine, bisous, bye. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui n'a pas le quoi ya nyama, lokola ya nkewa, lokese topengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na neti na film. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret, c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Et Guilain le Bourgeois pour voir à l'opposo. Oh, pour vivre parce que pour avoir besoin, ils ont fait place dans mon quoi. Pour faire une benda beauté. Olingi bando benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien.
Tibeleza Malunga Fumamwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à Kimpese, Bandouville, Matadi et à Boma. Cabinet cosmétologique Dr Guilain Le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV Monante Bolanda Ezaka moko Nkumu Africa TV. Pour s'abonner, merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Voilà ma vérité. Nkumu Africa TV. Pour s'abonner massivement. Baye Balingara Serge. Pour s'abonner dans Nkumu Africa TV.